L'histoire du journaliste na TV, bandeko mwasi babala après liwa mobali atikali na kolia ya famille ya bato. Bana babeli maboma. Vie ya bana ekoti mbutu batuna mama alobi aza na eloko te. Yaya, suivez lisolo. Juste après la pub, omona lokoso esika ekoki komema mutu. Kodia libota ya bato. Ya bombi atikali nango. Basenga aboko pesa. Yaya tango bana babandi banini badi pétrin. Yaya, l'arbitre écologie. Suivez la suite juste après la pub. Oyo kamokili makam. Oyo lobokwa nanye ya Jiperos Couture na France précisément na mele couturière pe designer munene ya bana mboka ya bafrike nyonso tu ndeko aza kotonga robe veste ensemble bakupe nyonso tu baroba mariage oyo nyonso tu yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokonzi ya ndimi seke mosala ezali Jiperos Couture soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yo ozalaka kaka na baprete à porter keba boya kokuta na uniforme na sale ya makambo akala ezalaka lisusu te luka Jiperos Couture na France précisément na mele okozala desu te comptoir efanda atelier efanda Jiperos Couture ki mankin kaka Jiperos Couture soki mama première dame en place andimi yo la championne à pays donc na accepté yo facilement Jiperos Couture mosala kitoko. Mosala kitoko, Jiperos Couture. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne m'a dit. Diki na donné Kandono Tetela. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nous sur Diki na TV partout dans le monde ici Kabozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier ba sponsor officiel Diki na TV, ba héros dans l'homme. Ba papa na ba maman, ya fondation Dikina. Dollar, pound, euro et l'euro pamba. Franc congolais na kwanja c'est du lèche chombe. Yo soutient la championne spirituellement, financièrement, moralement, physiquement aussi. Nzambe na ngai bana kopambola yo. Bana ya Congo, Angola, tous les 5 continents, ya Suède, ba maman ya Suède, ba maman ba solola kanani, ba maman 5 chiffres. Di pétrin. Ba maman mbonga bana elobela bangelo. Ya bino yango wana bukamata. Bandeko. Lisolo na yako beteza ya mama Lando na mobali na pa ma viokeli. Mama Lando na pa ma viokeli babala na bakolisa bana. Donc couple moko bazalaki au-delà ya ba 60 ans. Papa ma viokela bandi maladi bande. Abandi ko bela ndenge ezalaka kaka ko bela. Lelo malamu lobi malamu. Lelo malamu lobi mabe. Kaka ndenge wana maladi. Bandeko couple oyo ya papa ma viokeli. Papa ma viokeli azalaki muta simba kimbongo. Bazalaki na ba mituka. Bazalaki bien assis. Asungaka libota na ye. Likondi ya famille. Atangisaka bana bandeko. Donc bazalaki na ba mapangu. Koloba te. Mituka koloba te. Papa ma viokeli azalaki vraiment na mbongo bandeko na ngai. Azalaki vraiment na mbongo. Na meka Voilà, merci. Papa ma viokeli maladi eko meme na liwa. Maladi eko meme papa ma viokeli na liwa. Bandeko na ba ye, famille na mboke ye, batu bafandi, basololi ndenge ezalaka. Bayebi na kokanga te mukolo boye to kokunda ye. Tango bakundi papa ma viokeli. Bandeko. Bazui bafandisi mama ma viokeli. Donc mwasi ya papa ma viokeli na kombo ya Land. Soki njuzi azalaki lipasta. Entre Land ou bien njuzi. Bafandisi mama bana. Tolingi opesa biso biloko mobali no atiki. Famille mobali esengi ndenge wana. Famille papa ma viokeli esengi ndenge wana. Bandeko.
mama landu soki mama ndo bamama lipasa abimisi babuka mapangu nyonso bakamio mituka nyonso mbongo bazalaki nango nyonso na bato bazalaki nango na baniongo atalisi famille mobali biloko mobali atiki yango oyo bandeko famille mobali etali famille papa maviokele etali balobi biloko nyonso oyo aye yango oyo mwasi alobi yango oyo nyonso yango oza sire yaye nyonso yango mama kota nano na ndako tala nanu malamu kuna na chambre na bino kuna so omoni eloko mosusu eza ya mobali na yo bimisa opesa biso paske tomoni eloko moko eza kozanga awa mwasi na signe ya respect akoti pe abimi alobi eloko eza te oza sire mama oyo naza sire eloko eza te bamikanda yango oyo mituka yini yango mikanda mituka yango mbongo yango bao mpe bazalaki na baniongo intel fulani famille mobali etelemi elobi biso toza na besoin ya mbongo te toza na besoin ya bamapango te mpo eza babiloko ya asalaki biso tozaka na besoin ya eloko na biso lokwa yo lobi ke biloko nyonso to mobali atiki mowe atiki eza problème te biso tokei bandeko famille ya papa maviokele ekei bazalaki deja na bana osi bakulaki bazalaki na bana ya mokie te batonton na batantine na mabala dikuboye mwana mobali mwana papa maviokele bandeko abanda liboma esika euta famille eyebi te grand frère ya mokolo motu ebebi ye abela liboma na Kinshasa wana mwana papa maviokele ya mokolo bao bakendaki mabala bandeko bakomi kozonga na fo paka boye ale Astrid Zonga tete dikina bao nyonso tu ya basi bakomi kozonga na mabala bao bazalaki na misala ezo marché te babengani bango o business ezosimba te famille ningani famille ekoti mobulu likambo nini bandeko mama moko ya mokolo muni bamama oyo azotambola azosimba deja nzete kaka na balabala papa maviokele wana mama moko mpe kaka ya ekola papa maviokele abenga mwana papa maviokele ya mwasi ayebisi banga lobi mama na bino ya motema mabe mwana comprendre mama aza motema mabe na ndenge nini pasi oyo nyonso to boza kovivre mpo mama na bino atikala na eloko ya bato mama na bino ye nde aza auteur ya souffrance ya badivorce na bino ya makambo nyonso meme ya maladi ya liboma ya ndeko na bino ya mobali mama na bino azongisa eloko ya bato eloko ya famille ya bato azongisa yango bandeko babi te c'est que ye ça ne va pas lokola bana esi bakolaki bafandisi mama na bango batie mama shoki batie mama njuzi shoki ya shoki na bana basi na bana mibali bao bazongi deja mabana na bango kanda ndenge wana bandeko batia mama shoki mama komi kolela una nini papa na bino azalaka na kodia wana nde pesaka mbongo kodia wana nde sali ke tosomba babiloko nyonso tu toza nango yango tango ya kufi na preferaki bango bazwa bamapango nyonso tu bazwa mituka tu na mbongo bakende nango mponga lokola naza na nzungu wane kobota mama eloko ya famille ya bato yo ya kotikala nango oyeba te sike euta te eloko te nini te bokutani na papa azalaki na kodia nde abimisa babiloko lelo papa akufi yo lobi ke nzungu wana yo kozongisa yango te bazwa mapango bazwa mituka me yo soko oza na nzungu okozwa kutu ya mingi koleka mama eza nde boye yango ntango papa akufaki bafandisaki yo bazotuna malgo opesi bango mapango opesi bango babuku nyonso to opesi ya mituka na mbongo na bato bazalaki na banyongo babokozwa bainsiste biloko nyonso ya ndeko na biso yango yo lobi nyonso yango nzoka boye bandeko grand frère liboma bana misusu vie ezomarche te baoya basi reto roberta mama kayuka motema ana kodia na ye ezobotele mbongo
yaya ezalaka na basi mosusu ayebi ke mobali na nga aza na kolia ayebi ke eloko wana na otala na sambeto te ayebi ke ntango azokombola mabala etonda makambo ebele ayebi ke mobali na nga azalaka na kisi ata azobima na fille eza mbongo na biso na osala zwa te yo omonake na avwe sheri po mwasi na ndaka ayebi ke nga naza yayebi eloko nini bazwaka na kati oyebi eloko nini bazwaka na kati na yo bandeko na ngai bana balobi mama oyo nini osali biso oyo nini yo osali biso sikoyo tokosala ndenge nini lokwesi bakolaki bake kozwa rendez-vous na famille ya tata ke boya toza na posa kosolola na bino boya toza na beza kosolola na bino famille ya tata eye bao bauti mboka bao bazalaki na Kinshasa rendez-vous bayeba koyo na lopango esika ndeko na bango afandaka na mwasi na bana bazwi parole ke bapapa bolimbisa biso na nsima awa mama oyo azalaka kuna na lopango wana ye nda ye koyebisa biso kete makambo nyonso tozokutana nango eza mpo mama na biso aza na eloko ya famille ya bato mama na biso aza na eloko ya kokoki kozala nango te eloko wana ya kozala nango te ifo ekende na famille ya tata ye atikalaki nango nzungu oyo bobanda ekoluka mama nde azalaki nango biso tokutani na baproblème mabala ekufi grand frère abela liboma bao basala bafaire rien ne marche nde mama wana nzambe akotelaki na motema mpona kobake mama na biso nde aza auteur ya nini ya makambo bandeko mwasi babala mama bana na bango bawumeli na ye mpe mingi bazalaki ana tu mama koyaka kosenga lisungi na ngonga nyonso mama bana basengi bolimbisi balimbisa ye na imprudence oyo asalaki ntango mobali akufi ayebi ke eloko wana nde ezalaka lokola lipamboli na bango donc eloko wana eza source yango ayaki na bamapango nyonso ayebi ke soki natikali na nzungu ane kosomba mapango mais soki napesi nzungu cela veut dire ke nde mobali akei boye mbongo mpe kosala nini ekosila yango ngai na préféraki natika na nzungu bino bozwa bamapango mais malgré ça bozwa te eloko te bandeko ntango bapesi pa famille ya papa bamapango bazwa te eloko te ata motuka bazwa eloko te batikela bango tout bomengo na bango batikeli bango batelemi kaka bakei baloba ni o ni a bakei mama maviokele madame maviokele defete maviokele ntango akoti na chambre bande ntango azobima na nzungu avant kutu asala nini apesa bango donc chef ya famille esa etendre maboko mpona koyamba nzungu ya liputa ntango kaka bayambi nzungu wana ya kodia bango nyonso tu batelemi bayisi bango botikala malamu botikala malamu biso tokei bandeko yaya wazalaki na maladi ya liboma grand frère wazalaki na maladi ya liboma famille ya papa bakomaki ata na bandako na bango te liboma esili akomi normal azomituna azomikamwa bandeko bana basi oyo bazongi na mabala mobala esa boya yo mobala esa boya yo otuna alo mama oza wapi nazala wapi naze pa papa naza wapi naze pa na biso mibali basutuki babengi basi na bango tala mokili heureusement kutu mama obaliaki ebana te po ewumelaki te mama moka mokolo abengiaka hotel ya vie na bino mama oyo ayebi yako ifo osala attention ndenge nayokisa bino audio ya mwana libota telefone ekangami leta na chargeaka yango bandeko na ngai ekolia temps ndenge nayokisa bino audio ndenge akolobaki te mokili eza na makambo tinde tokoli totangi papa azalaka na mbongo ya kisi ya kodia toyebaka te me mama yebi na champion abeta lisolo moko soki makambo ezokomelo na vie banda nokolo koyeba papa na biso mosani ya bande kosala bambongo ebele na famille na biso ezalaki kaka ngonga nyonso tu batata mwasi bazoyeba papa leki na mboka tu papa azalaki na obligation ya kosunga bango papa azalaki oblige ya kosala nini ya kosunga bango fo mituna
la championne. Makambo koma na famille na biso yango wana. J'allais vous faire écouter les voice, mais téléphone ekangami boyoka. Bandeko mama zongisa nzunga ya kodia ekenda na famille. Soki pe bapesa nani ngana bino toyebi te. Mais siko bakodia ngo ebomaka te. Yango te kodia ne boma papa. Papa maladi eyebana te. Malembo nyonso azalaki nango. Ezalaka ndenge wana. Là so amoni ke papa zo libérer les sous te. Papa zo sunga so comme il faut te. Nzungu wana so sanda so mbongo comme il faut te. Et comme na suka donc na yo na ye donc yo kende po babotola nzungu wana bapesa moto. Papa na banga kufa. Mama zongisa nzungu. Yaya oyo ezalaka. Teka lopango bandal. Teka ya lemba. Teka ya nini. Teka ya boyo nyonso popo. Na mituka popo. Kaka lopango bango bafanda kati lelo nde tikala. Bateka ome ba 8 parcelles. Teka. Famille papa tungisaka bango te. Po bakende na nzungu. Bana bomengo. Oh, kende mapango ezebele biso pe tozo. Bazwa ta lopango moko ta mutuka moko te. Nimbongo espèce. Basaka na besoin nzungu na bango. Abila champion. Beta liso. Mokili makamu. Mokili makamu. Je signé isko papa atiki. Eloko te. Mapango nyonso ekei, mituka nyonso ekei. Bana ondima teki papa na bango azalaka na makoki. Na nomo bazeli bakoki tika te na mutu na lopango te tout bateka. Yango mama yeba ekele msu likambo ekosuka boye. Bino boza mapango bopesa nzungu. Manzuzi. Lopa nini ya bato. Ato ozalaka courage zango. Pardon. Na bakomo pe bakoma na courage boya kubotola donc nzungu ya bato oboko pesa. Non. C'est plus que l'hypertrait. Mobile doit être que ça y est. Pardon. Na mona na makambo na yoka na makambo me. Ebité lem so bal na kanisa ki ayibisa ko bala isa ko kete. Alokota ki nzungu wana obentende ni je sais pas mais je trouve ça un peu boy. Voilà bande ko na limina to. Mama asali nini? Abomi nzungu abomi. O asala nini? Azo makambo. Mokili makambo beli. Bambongo misuso nzambe tandai. L'homme intelligent voit l'avenir venir et il investit. Maman lopango elombe, papa lopango elombe. Cité Odimba prospère. Non loin ya aéroport Yanjili. 5 minutes ya aéroport Yanjili. Entre Bibwa na wende ya Bibwa kuno kokuta ba terrain o ezali kote kama na cité Odimba prospère 20 sur 20 na $3000 bandeko to beleli basi ya mayele to beleli mibali ya mayele o bayebi ete mabele epolaka te chaque année mabele zwaka valeur elambo kosomba lelo lobi ekomi na ngotombola mais mabele osombi lelo lobi ekosala nini kopesa yo mosolo 20 sur 20 na $3000 non loin ya aéroport ya Njili bandeko okuta terrain ya plat okuta terrain ya ngomba ça dépend posa ya motema na yo so olingi kotonga na ngomba po mona paysage ya Kinshasa mobimba yo so olingi kotonga na plat kaka yo ba terrain ezali bien cadastré awa tobeleli basi ya mayele mibali ya mayele ba monaka avenir pe ba investisaka benga numéro wana kosolola na boss Odimba na madame na ye bibi Odimba donc ba sololaka plus que même makambo yango po ba yebi pasi ya diaspora ba yebi pasi ya poto ndeko kozala dessus te olingo zala voisine to voisine à la championne Yaya Somba na baji na biso photo benga ba mama mapango moi ba 10 ba 15 terrain pour na lobby et pesa takas Pona lobby epesa kitoko makasi